combien d'années dans Angola? Bon, en Angola, on a connu la bête, c'est pas 38 ans. 38 ans? Ouais. Et? Ouais, on a 38 ans, là, on a Luanda. Angola, mon bimba, donc, abinda kunene. Tamboli fort, tamboli na balunda, tamboli na bawambo, babiye, bakamakupa. Biso kendati mpanjozoka, baloba dialect mozo babenga kamusekele. Dialect les plus difficiles du monde entier. Donc baloba ngo. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. On va dire qu'on a assez. Tout ça, ce qu'on est là, on monte bien à Longo. Longo, ça, ma belle, ma tiamo, ma banga, la kata saki, ma bois qui ont la samaï. Moi, qui dit ça, et zati. Yo, je le colonel, au crochet, ce qu'on a. Donc, ça doit se protéger dans Longo. Dans Longo, kilo wana ndisi comme te vancho na samai ale ozana boras na yo ozobuka muchanga na soso ko tsona kata boras ozochana saki soko bendi singa baya ba comprendre que toi benda saki ba benda saki tina dingi ba boaki ba na ngoli banda après soko lu muchanga ale ba dia bébé ba risque ngo yani ba risque la ngo ko za ma libanga pe amunene finio na sea okufi odayeka kuna pour tant ozo timula olia muchanga. Par exemple, quand on a les banga gaillard, quand on joue côté assez, et ça c'est à Maïti. On comprend que les bangs bouger à les pions. Au Tigaliwa. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Bakangi singa likolo ya libulu nati o libulu bache nzete a ali ba jusqu'au singa bakangi na katikati yo kita na singa o parachute tina se so pour le mata o mataka na singa to ko ba go bendo pe e ba bulo mo risque fort mon frère na mona ba plus de 500 personnes badaya nakata libulu do boko so boko na suka boko msoko ko tambola sko senase do boko longa bokenda gape boko ma petit ba côté gare de midi nase kuna nase ozoki ndeka bana ki kwiti bana bagwanga ba mama na ba courager père nase kuna bana mokili mususu o senti pena ki ba bouger zepela ndule beta bobuka pe mucha nase kuna nase donc chose en mobilité au vendre 10 minutes la quantité même respiration et comme à moi un peu étouffement voilà bugi muchanga ça risque au kamora boum éboulement et ko kanga msupe 100 personnes botika na sa mabele donc so yini mabele bukani papa obima soute sili botika na cimetière. L'homme prudent voit le mal de loin. Baninga tango kokie Papi gene tolobe la vie 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 Yo je saute pas Nazaraka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki Nazaraka moninga na yote pe na kotika la kozala moninga na yote Papi Gen tolobe la vie Mister Siatoul Nazaraka moninga na yote Papi Gen tolobe la vie est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totika la kozala baninga Papi Gen tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Gen, Nazara moninga na yote, Papi Gen, Nazara moninga na yote, Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gen, tolobe la vie, est-ce que Nazara moninga na yote? Est-ce que Nazara moninga na yote, Papi Gen tolobe la vie? Nazalaka, moninga na yote, je suis pas ton ami. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie de. WS Production, Willy Sionga. WS Production,
Willy Sionga. Chers amis, décidez nombreux de partout, beaucoup disposer bâton et pour un abisso, pour les sous-boyer dans tout le bel vie officiel. Voilà, nous en avons celle. Na kutanina ndeko na kisanga na manga côté là. Na yende tuza kosola mwabuke moi réalité ya Angola parce que batu baleka na Angola. Biso pitan soit pesa na biso penza di solo Angola bien té. Et je crois que kisanga na manga côté là. Alors, vous savez d'abord combien d'années à Salina Angola et puis moi, réalité Angola. Voilà, restez connectés, partagez l'émission. Bonjour. Bonjour, Papi Ken, tout le de la vie. Qui te go papa. Tokotani. Ouais, la mboka ya scénario. Alino. Bonjour aussi, voyagez les gars bien. Voyagez les gars qui te on a Luxembourg, grand guichet de Luxembourg. Ah, vanda kuna. Ah, mais kuna wabia suka la poto. Te kasi kuna nde sika ki mondial etika la manda mon Europe. OK. Kuna mabule za la raté papier chaud mais ko beta motombata. Ba juyo mbala moko futa e vino mo bon futa moto. Donc on a donc droit chemin. Deux fois te. Kuna moyi des acteurs. Oh ya moko boya ya buka voiture na yo. Pe lo wana za la raté na Luxembourg. Mboka ya kimia et puis kuna za boulot palais. Ah, ok. Et le rézanga biso ezaka moi tomba moi ntaba moi baya ya ba monana pour les arrêter ezala rare bambesa kuna to atroka mindele ah ok voilà ah ouais alors on sait combien de temps qu'on a à Luxembourg bon Luxembourg non que d'aba 9 ans ah ouais ouais on met quand même hein là on met le côté wana zawana formation boulot malama mboka wana vraiment ba formaka soko yekolite na Luxembourg ma retrouvé ici ma plein alors na yembe que le lot na tout son nom mumki yo ba yebse ngoli ka Angola dans les Angola la cola de Angola ngai na Angola des mineurs ah bon ouais ngai mineur vie na ngana kolo ba mbeleki kuna donc plus de 36 37 ans donc c'est que fala pour portugais non bien português pas fala portugais yeah ya fala português eu falo muito bem mano ah muito bien ça balano mano voilà donc qui sera la maman côté là au sein combien d'années na Angola bon Angola na kolo ba beti ba 38 ans 38 ans ouais et ouais en 38 ans na yo na Luanda Angola mobimba do kabinda kunene totamboli fort totamboli na balunda totamboli na bawambo babiye bakamakupa biso kenda ti mpanzo zoka baloba dialect moko zo babenga kamusekele dialect les plus difficiles du monde entier donc baloba ngo mais baoloba bato tu komati ba côté kuna na komati bakamusekele bawambo babiye bakunene tambuli bakabinda basoyo mais na pena mona Luanda biso base na biso za marque de kifangondo isika to ya dollar pesa maka isika to ya diamant pesa maka o ngala na diamant na 1 carat pona tekango bien yaka kotaba kisangala au prix babenga ngo 15 eza marque isika on a pour ça dollar euro tout donc babenga ngo kisangala manga kotela pona bon comme on a raison on va qui sangala parce que manga hôtel fait rigola fait rigola habiter mon frère na musala oyo sala na moni kombo na pesote donc yo za na manga hôtel parce que eloko nyonso ke bimasika osala na a monaka mikisanga yo zo kablo kwa wapi ndika ni yo kuteni loko ebimika mikolo la c'est papa musala abilanga yo za manga ya hôtel le kombo tikala kisangala manga hôtel so bele suka bisanga siko betele bisono réalité angolaise akindeni ni alobi série wana et ça vient bien de kutindika na est-ce que nous bonno bangate guerre wana ndoli kandeni tu mais ça vient par un vrai père hein? Ça vient binde bina vrai moto azalo kwa ba Kadhafi azay père moko yepona ye numéro 1 angolais numéro 2 angolais numéro 3 angolais après total ba paya OK yango mona tango kala mbongo bana ko circuler trop
ozo sentir diamant moto to azana mouvement donc parce que après ça un privilège na bana mboka ozo makasi ke luka diamant ke luka or sala boulot na olingi et peso makam bon yo ebika mondele alinga bato bon penza te basila na ye quoi est-ce que vous vivre pour kuna tondo vivre na masolo diamant les aginde baluka diamant de ngende bo bando ko ndeni donc la creuser ceux qui va plonger diamant ça la marque mais là on lequel ba meti tout qui meti ba plonger ndo ça ndeni plongeur sikoyo akola ta tenir à plonge batie machine ya kazabula il faut y qu'on a moto bon balaksa moi supposons na moto natinga na sala na plonge ka boya umona ka ba vena nga baluba ba sala bale ba ibsinga ka ndenge ya opema na cho olati cho okanyo na munoko soko sui yango mino cela veut dire on peut payer kotate soko libérer mino ok on peut payer koti on peut payer notamment ze kota yo kangiam yango nde bikiso na samai. Donc vous avez un sec dans la main. Ça m'a vous avez 25 mètres à profondeur, 30 mètres à profondeur. On va du coup dans la sec. Tout ça ce qu'on est là remonte bien à longo. Longo ça ma belé batia ma banga na kata saki, ba bois qui on a ça mai. Moi kiti ça yo ezati. Yo julu kolona au crochet ce qu'on a. Donc ça doit protéger dans longo. Dans longo kilo wana ndisi comme te vancho na sa mai allez ozana boras na yo ozobuka muchanga na soso ko tsona kata boras ozocha na saki soko bendi singa baya ba comprendre que toi benda saki o benda saki tina dingi ba boaki boy na ngoli banda après soko lu muchanga allez ba dia bébé ba risque ngo yani ba risque la ngo ko za ma libanga pe amunene finio na sea okufi odaeka kuna pour tant ozo timula olia muchanga par exemple quand on a les banga gaillard tant on joue côté assez et ça c'est à maïti au moment où les bangi bouger à les pions au tigaliwa parce que là on a baya et belé badaya bongo ba monsieur badaya on a peut-être singe kangami bacho so ba plonger basé belé on a ba mutakangami na singa nous boyebika ke mutana ça bulonjo que ça daya sikoyo nini nasama yona uzumona bébé ah oui au monde parce que tout ça ba manette to l'attaque sur la télé net on fongo la mission on ko taper diamant nasi kuna nasi au monde bien diamant au jouer mon pego tient la pante to c'est ngola na diamant za net film blague si le ça na ka comme ko gouvernement teka ba côté on a tout ba côté on comme le roi là tu vas j'ai camine ba tchasko ba mindele na kati azamba na ba soda ba kengelaka ce ba monyo na rayon donc aujourd'hui ça ko sakana te donc les gens ont facilité na kaleza ki na kota sala boulot ouais alors c'est quoi ba nini on se joue ba creuser ce qu'on nous a ka otimo là otimo li boulot nous les amulaini tineni apparemment donc tout ça diamant ezana ma profondeur ma boule est un peu différent donc au coup taper na muchanga msuna 1 mètre ka 1 mètre mo boule ko taper na muchanga on va jobuka muchanga les ande bobuka mabele zo mabota misé mabele on a été dans bobeta mabele ti bokomi na niveau mo boyeke mabele za sous-souté ben bokomi ba kayas esangana na mabele na ba poudre ba kayas wana ne to bobuka ngo yango le muchanga yango le ya kana diamant mais beaucoup kuta ngo pe msupe na 20 mètres beaucoup de temps on peut d'être au boulot moi benga majimba wala ndina Felista ba vena nga baluba ba vena nga bankwanga papa baluba ba batu moko malinga bango fort baza batu moko vraiment donc baza esprit et puis ba batu moko ba courage ya kosangana te za ba boulot moko to benga ngo ba boulot ya majimba majimba nezaka mundi basimu na libula mai kaka siko boko kitati siko libula ngo mundi ne tuza libula mo majimba no ka karika no to fani bwa ko beton ka secret moko ali boko kitati na se mo belesi ni boko te siko na muchanga tango bobuki muchanga wana ali boko bozo kitana nini bokita na singa na basinga et puis bakangi singa likolo ya libulu na tso libulu bache nzete a ali ba jusqu'au singa bakangi na katikati yo kita na singa ko parachute tina se
so pour nous mata o mataka na singa to ko ba ko bendo pe et ba boulot mon risque fort mon frère na mona ba plus de 500 personnes badaya nakata le boulot do beaucoup na suka beaucoup msuko ko tambola sko sena se do beaucoup longo ah bo kenda ga pe beaucoup ma petit ba côté gare de midi na se kuna na se ozoki ndeka bana ki kwiti bana bagwanga ba mama na ba courager père na se kuna pena mokili mususu o senti pena ki ba bouger zepela ndule ebeta bobuka pe mucha na se kuna na se donc chose en mobilité au vendre 2 minutes la quantité même respiration et comme à moi un peu étouffement voilà bugi muchanga ça risque au camera boum éboulement et qu'on quand même 100 personnes boutique na sa mabele donc so yi mabele bukani papa obima soute sili boutique na cimetière risque moko impossible quoi talaka libulu botimoni pendant 15 jours ou bien 1 mois ce que beaucoup na moko donc ce que so bato écoute bato na sekona et sili et fini beaucoup kaku ko timula talaka 30 minutes ko te belé de abudaye musala de salongo là je fais un petit coucou et pas il y a Motunanga Jano Dibols na Bruxelles là big up mon frère moi na malam kindara na bango ndenge wana tango bokotaka ndenge wana déjà pour que bosala kopo wana diamant bozalaka autorisation na mbila to bino mokaka boyokani bokoti na zamba rien zaka bino moko bosombi de damage ba boss au bana là ba pesa baza ko ba patinador ba pesa bino ba instrument boulot ba pesa bino damage bokena bino na zamba boko luka place au moment qui était diamant ko za diamant tambola mingi na mpanza mai so moni mo rivière mo ya moké en place au moment mai vous ça c'est diamant voilà mai so moni coteau montagne la katikati c'est un petit terrassé côté on a diamant ezangati ndeko nanga kisangala yo sikolo metinda ki okota mondo wana okenda ka ngola pona ko africaine bon kisangala la voye bisobwe na bota ma encourager bana bumwana avant non to ke ni kopo wana to bete non déjà ba li banda moko sentir que to bete non c'est fa to bete c'est fa la c'est fa kuna to bana sala ki recevoir mais il a bien bakar kele mikalu la gare texaco ba Congo la cheme talanga hôpital général ngange omer lutete bwenze kinkala 12 baya ba mata yo ko tsapa golango donc to kangisi balar to vite quoi copa sefa to kotis ko na copa ya alir ya oteka forme ngala peripetia ya bazuka mambongo naza peripetia Joe Balar naza peripetia avait na biso dikembex na kata sefa na donc naza na krati ya bakran to vana na ba Lievin Kassese oh Lievin Kassese pour travail Lievin Kassese grand mayas o ko li pena forme et sika ba ya ba nguvulu pena makambo itali forme c'est fois après to kotisko bandundu to beti kaimba wana bangombe otambusa bangombe wana na âge yo kende wana zaina ba 14 ans ok 15 ans grand courageux voilà au senti que ngombe ayuka na ekaka ki Congo na tukonda nzila yai moi bien que ngombe ba njokende olisa ngombe ki Congo so ebina lingala okende ah bon mekano ko ngombe mais tukonda nzila yai katuka pana mona ngombe pa yoki lo boko mokende et c'est parce qu'on a mon démonstration to koma la rivière lo wa mai moko wa gayar bo na bi me ngombe o kaitsa ndeni pigeon ngombe na kita nage tina ngamba kati si atena zeli ngamba na tuka nzamba la xina na ngombe ko nage donc yo bimana na ba 14 ans ba 14 ans na zada libanda ezaka ba utala ndenge ni mboke ekende na ba vision obuleka te na kovanda ka bomona boite fona tambula fona bima voilà to
Tolongo wana tokomi Kayemba. Kayemba to betati ba Chamukwale, ba Kamashilu, Kamadianga, Domingo Vache, Kasese to coach Lunda Nord. Voilà. Donc série abana Lunda wana ngana la na bango déjà ba mukishi wana tout. Ba pire ba vena ngato zana bango banda kumwana mukishi mana. Ya didi kinwani. Ezakinde nini yo na âge wana c'est-à-dire banda ko zo ndenge ni puis mo na ko mo na ndenge na âge wana mo. Bon, et lorsque on a la bango zaka so ba tubinga yo wa mona kini ça on va venir la tiki ça petit yo mona kina âge yango otanga obi otanga liti. Na bivena ngana oluka. Na chouette. Otala la sima bina donc ma petite sœur, ma grande sœur. Lui bika ba vina biso Afrique hermo boy. So tali famille il faut na ki mais avantage na ngezalaki na petit mo na poli pembe na ba vie. Mala pire petit didi kinwani. VDK. La yebi VDK ana on na l'arte. Ya didi kinwani ala vie na nga. C'est wana zena chéri ni mo ba bengi Zaza mon général Maele ngala lamba apena badi na matembele na bengi pena ba vie ba yeto tie maboko c'est wana ba mo ba petit mo dimi ba benga mona kutuma ba vena mona kutuma mona kudia ya cha chombala batizanga kombo ya petit guetonner petit palin ba Maele musumu na nga ba teni na zongo pa vena nga kashogi vecha chombala ve didi kinwani tozanga na boss mona kala komuni zayaka Ignace Molika yende mtando pesa pena ya didi mona na paki ke somba diama batona rabona olo ba ve na ngadika donc ayi binako Soudan na ngai ba vecha cho ba vedika na vie na biso mo zigalizenga mambo zenga mambo wana vena mais c'est quoi dans les gandenge ni ko pas diamant le babi ko pas diamant les trop les gens na risque mo ebele dans les gandenge bon diamant des gens na so nous travaillons bien d'abord faut yebana nous et travailler et bien basomba ngo ndenge ni diamant basomba ngo par rapport ya batami tami la c'est grandeur diamant les plus petits comme on a tami 6 où il a dit tami 8 après tami 11 après tami 15 je me comme bien tami 21 on a comme 1 carat tami 21 tami 32 on comme 2 carat 80 après on a sur Mathilde qu'on a comme pièces c'est quoi c'est diamant il y a 1 carat il y a tami combien 1 carat 21 il y a muscle notre combien ils en a plus fixité parce que la carte diamant ils en a besoin bébé donc jamais on t'a dit que 1 carat ils ont autant 1 carré ça a couleur nini ils en a cassir ils en a piquir ils en a tendance ils en a arc-en-ciel ils ont bougie tu ils a top one auto benga diamant on quoi les tanga mai to c'est que nous yebi diamant tu na couleur na diamant ngana na diamantaire na ebo sombango na ebo tekango na ebo crezango na ebo plongeango na ebo tamizango na couleur na diamant venga diamant oyo zo ya yomoko oyo mo rebelle o teka fichen on est tout ça toi na TV ma famille là toujours ba diamant toujours ba diamant ebele ya bandenge tout ya mike ya minene temelo baka tu baka te wana lo mata nazwala ngai ba diamant ya kosaka na pe to sakana voilà alors ce pendant tout ce temps famille bando le côté na Kinshasa nga balelanga plus de 6 fois et sango ya pena buluka guerre tembe bana ngasani tu babimi yo tikani ba tuna ba pele bomoni Amos cité on combo bena paleza Amos bomoni Amos cité en tout cas mère na niveau guerre ezalaka en tout cas Amos akenda mona matanga baleli parce qu'on a trop de balar na fourni il faut que nous tiki à vie d'appel on fait ça venir ba que bengilo mutu na palais au kabaloba tango zulu au carré Hollandi à vous on va yo go na bengi lisusu batangi salami fête lisusu voilà otindeli bamo ba guerre nsusu yebo mutu pena yo guerre pichon on ba solo mona na kisasa ba vimba wana otambola kitoko bote ba basi biso nde ba mbila ya vrai oto yekoli kisoda to yekoli
tu as une parole à matiti na ibindeni matiti eloba au moins tu kotambola eso masatelema to temi na biso bato ba toleka tout de suite ndeni yo eli to tanga yango au moins c'est quand ni koloniati na matiti sur le kololongwe atiti wana abando komata muke aso ko azozunga ninga zalaki donc to kembi to sepela pe to nyokwama so pendant tout ce temps yo on sera de magisha ça tu es la bimakini na lunda on aller on risque ko faroter ngai bien na ngeza comme biso vana ba to ko na ba petre to yekoli makambi belé mais pas vie sera ba vie au café soit petit ba tanga mbongo la biso ba tuti tigala nga l'esprit au café soit bisa petit mampende nyoso ke mampende ya kumata vert ça veut dire mapende nyoso to ya ba mumeza ya kumatela te OK ça dépend muso mati bo jupe na ndeki to ko na ba grand verso la sonde ni ba tenye kendaka pouvait chacho mama na lire chacho mbala wana vena ngaka shoya yebela mba bola mkona tongo bon et na beti pel noir pe na chache donc to koli na ba grand to yi koli maele atana za na mo picture no mona ngate na ba délire mais kaka bino bana lunda yango yamba ndira bana lunda moto donc ça dire mbongo pasi ndeji balobaki kolia na ekenge bino siko mbongo pasi bondozo so boye na Kinshasa c'est-à-dire bato moye ba pe mate bono résultat que mbongo na besoin on a pasi exactement le web nati aussi sino $100,000 après zongi de société to bandela viwa puis je ebi mbongo ya ko na l'une des actes olali pauvre na tongo la muke riche olali riche na tongo la muke pauvre tanga na mona vena nga moko mona wa wangu monama viona achaka pena ba brique 100,000 au monde on a mis a sombela ngo diamant et kita ba sur 100,000 via somba diamant $1 million mais au monde on a lobby va biso pena petit vane anga tamaganya il y a aussi mon chimboki ah mais le côté il me permet de vie bon bah là on a tout qui a pas petit la somba qui ba diamant et que tu en Afrique du Sud et betting aí l'Afrique du Sud ah dans ma vie mon go ba vankaka monde dia meza monde mon music pitchen okuza na ngoti la mu pe na tongo bo 50 OK pour te que mon pas et non bi mal on nzela nini nzela obi manzela nini biso na onita comme ils allaient circuit fermé à tous en a 500 balles 500,000 kuna wana te que le maman pe na 1 euro ba te que le on a 100 euros poser monde bon est circuler vitesse âgée à niveau tout parce que pour le quota qu'on est difficile hein pour le quota ils arrivent difficile mais sont encouragés au quota bana ki kuicha no babi ba mine zalaki ngala mona ba masa bakatela makona ba mine banyata ba mine ba sota mutakaboni katikati eza vie moko donc Nzambe na lo bana il faut en vraiment mwana Nzambe oza protéger pour na oleka ba vie wana tout le lobo to moni trop pitchen otambula kuna ba kuti mer mo na lo colonel so pe fo wa na masasi otayibula ke maman so na tike awa dai kota pena mer boum maman congolaise ko otambula ne pena na mu Congo mati bangomba banini ko kuta mo hôpital mo bwa muke mo bato si bakima kutu na guerre nga ngatika la raye moko on n'a pas aidé pe mer en azupe ko ala tike wana na benda kota mabara net na film te kuna bana e banda ki peta ah bon ah kuna za yaki on mer no mo koti bana mais yo le jeune fille qu'on nous ouais aux jeunes filles qui ça va là très courageux nazo bisa au père ils sont bundi trop na vie quoi yo ndire ba courage mo pe landa yo kasi yango memanga ti ba mikili etambusinga monde entier to tambula nga bi mona pa na 10 euros 10 euros pana bino nakini ya bima $10 ozwa vela ngamuro amona ser moko wa kitoko vena uti bandala pays parler na quartier abisinga petit so lingeninga monyo wana na kabelo $10 na pena ba bisemuta
au moins tu vas payer par là. Alors les longs, au bout canati. Le moment maintenant, allez. Mais la cabine a 10 euros, 10 $. Puis le vieux me soucie à Bilamabi. Ah, on a été en bar, on a été en bondo. On a souvent mon bar. On a été en bar. Il faut que nous sommes dans un plateau bateke. Tu kende pe na plateau bateke mo. Njoka na bilanga mbundo. Ba nyoka ba vanda na se. So ba le ba green wana epesi ba ngo drink balali. Ya mo akende kuna anyata nyoka pikae. Na lokolo. Ada si place. Siko soba chef kutima mbuka obi mutakota zambati. Tubima. Na nzela zamba tukupea na prince tomi na carré qui bandundu sololi ndina kinda na kinda alors on dit que vous avez des témoignages ouais il y a témoignage mon ne père au sein de la paix ça oui on assemble le roi ba chrétien terre nga assemblée dans le roi ba croyant na moni biso na vie militaire nous allons na eloko mo on a biso exécuter d'abord réclamation après donc chose un vrai soldat liboso okoyoka soko tout la question la sima ndenge nga na zwaka so boye biso que Jésus azalaki motinda mi nzambe tout landanzela na ye poto comme pa ya papa donc nga na ozandeni Jésus a fait une chose na kombo na te kombo na kombo papa na sambeli papa na kombo Jésus na bengala milio mabe so na ngina bengala milio mabe na loba au nom de Jésus mais na ko sambela te Jésus Christ ozali nzambe moi est-ce que c'est to kabona ba chrétien et donc tout ça na mama kambe belé même attendre to loba bible puis tu bachaka Matthieu chapitre 5 verset 4 par exemple bon date bachata c'est bachaka date tenga to na kanga bango we tenga to ba ate mais solo yo betsa mais donc ça dit pas comment vous faites bachaka date cassette kasi 4 Matthieu chapitre 7 verset 8 et ma chiffrette kasi banga ba pe bon et ça mais na 1600 1800 mais casse on dit que émission bandongbalim c'est biso toko sous-temps il y a aussi là on dit que ma soeur dit bien nous a une bibliothèque là il y a sur le père parce que à l'époque bah jeune nous sommes surtout les jeunes quinois bazaki mi ko banga kombo na Angola bazaki na bomo makasi mais comment on appelle muta kota makoti esprit à l'époque le rôle yobo vraiment nous allons mingité banakin yango batu mingi ba non dimateke na quinois et le bon ozong sa bon na quinois sakaka lingala ngana ndubili ndeto so na ba grand ba compacter apicho adikando pour ba petit gens qui écoute soir zo bon yoka ati open kati sur za mulu ba oka petit na za mulu ba men na chimba ozo koma na moi ba aksa ba nini donc moi na kin kando ngala na moi na roti mokali avini ba ntimba abotami wana na koli wana. Alors c'est quoi expérience nous soit na banzela wana pona yo mona ni banzela ni kolisa yo to ndenge bon nga banzela wana eloko epesanga ya liboso za na discipline ya vivre na vie na yekola ki eloko mutu za mutu ko simba te complexe ezala ngate parce que tout le monde ba pétri ya danger au monde a dit non va vivre na ba la danger le bébé pas comme pempiaka le bébé pas jouer les sous et puis to vivre Angola ezalo kwa na ti ba mboka msuste biloko presque tout ezalo na poto na ngole ezalo wa ba supermarché ozomona o ba Lidl ba Cactus ba nini yangola kuti eza danger na ngoboleka isusu ba supermarché ngolo ko kota pe o beti pe inédité na kati na aussi sans monter gaya oza des fois té siko wa kokota mandoboni bisabiso to kende mo nini parce que na encore kisanga là tu as juste na 30 minutes mais tu peux passer
tout le monde qui s'en va tout là mais on est tout quelque toujours on va parenthèse comment est-ce qu'on a monde formé bilamba bon monde bilamba bon on n'a pas sur le côté monde bilamba tout le monde bilamba tout ça na kolo bandeni makamba bilamba ezelo kwa ndeto baka sport na kati sport tout ça na ba discipline ebele tout ça ba judoka ba karatéka ba boxeur ba joueur na bilamba pe tout ça na ba saper tout ça na ba aliré na tinga na za habillère aliré na yekoli alire ya ona kabula maele na ngana baninga donc nazo teke na mutu eloko par rapport ndé na monelier na ninga zo expliquer nga feti na okendeza ya lolenge boye na loko na za lire po alire ndé ya papa ya sa père pour so tika lire na sa père alira obeta sa père pour sa père aza mutu oyo maele nezaka efuna kota na boutique na so biloko 4000 euros ya la kaka mais ce que alira latisaka et puis aza mayela koleka sa aleki sa père na mayele lamba alira ko akoko bundana sa père na bilamba tombola abeti pe sa père OK ebi ke yebo ba c'est le même kota mona bilamba na ngola to e mona bilamba bon to bana o de anu na ko ba ngai na lulu lamba déjà partir sefa na bana vana na banka ba vela nga na zaina bango ba yeba ki ba oncle Venturi vela nga vraiment oli moné pe manaki mais ba boma na ba bete castor bombi moza na katia ba tia ona se aka za rondre le quoi pile ba beta oncle ifungula veli bumutu adala misu na bisogo ba vela bazaka am kuse meswa alati donc ayebi ko kamune lamba aliri jamais au monde à sentir na nyonso voilà ti sentir au monde à sentir na mbarin aliri abukaka ndinga zo buka wana epesa elengi ne lamba pantalon ya survêtement okola tomo jamais na mokoto maintenant na mona ba saper na Paris ba lekana na bémission maintenant pantalon ya survêtement na singa alati mo pena na bouche pena ya cuir aye pe ba bengi pe grand saper alira sa papa ya sa père ça dit yo sur cop na o teka bilamba na teka forme na teka ba ingrédients na teka reza babiloko yo ingrédients zo lokola montre lunettes gourmettes pochette négligée cravate ba chaussette ba tout wana za ba box ba single et ba ingrédients côté on a ça na pela makasi picture na ko sur exemple moko na ko sur exemple moko omoni neti moneti bordé za bo ba salié na cercueil na ye je montre mayele ati au moins ça linko là ta bien soit coûter ni loko na maboko na prada oyo akati bal na light sa ba mama na light sa ba papa pe na light sa ba musicien na biso presque tout ba musicien na biso tout balinga nga makasi parce que eloko tout azonango besoin soit bengi kisanga la yelangi eloko boye tango zo ka faire oloba manga kotela ya mofude amona ba musicien na biso tout ba fali pour ba mona ba démonstration na ba podium ba vela biso ba Koffi Olomide ba mona ba démonstration tara mo pa walinga ko polate na beta forme na matela vie pena kata musique abibo kantaka te bino bato ba yebi ko lata banangola nga pena beti bo bimba yo jiamba moto ya nouvelle collection 2013 allez bitumba bilambe bandi tous les motos lata kama taka podium wala kisangala déjà bendane ba vela biso ba mukulu simbanga na loboko pena boye bana lwanda bo betele maboko ele bena billet naza habillère aliré alors si ceux qui mettent mutu a besoin de contacter yo vite fait est-ce que vous pouvez passer numéro na yo mutu ko so yo ouais bien sûr répondre tant que vous avez besoin il y a ba accessoires ba lunettes ba montre ba forme ba fantaisie numéro de téléphone ça plus 352 on a Luxembourg code de Luxembourg plus 352 6 2 1 5
29 7 3 6. On a joué ça là. À tous en États-Unis, na WhatsApp. Na WhatsApp ça. Donc à tous en wapi. So on a posté le kitoko benginga. TikTok nangeza kisangala de Luxembourg. Kuna pesca salama. Même kangama. Ils ont un espace qu'il y a deux Luxembourg. OK. Alors kisangala to le to aussi ça parce que ngana un dossier ou photo sur le dossier Angola na photo kota pena bien dossier Angola je crois que to yamba yo to disposer ba temps na biso balé to kutana il va se que zani les pays se grouper sans beauté na bi que yo zangi ba tout est netinga na pesa na beauté pa ya moto ngai 4 fois prêtre Washington grand pays d'Amérique nazomona lisusu Jeannot Dibols Émile Bamba de Zurich moto ngai Jean-Claude Mabanzo, il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Dans un moment, Zinabo de Makulusu, Bigantsumbu prêtre, Bigantsumbu, Nanamoli Susu, IP du Kokao de London, en tout cas, Batonanga tout, ou Zanabino, Boyebika Bajeri, Momana Canada, Badidi, what's the stuff now? Bon, on peut savoir que na balanga nzembo ya Congo Mobimba. Tous les musiciens congolais, tellement macasse, n'a pas si pas faire rigoler la gestion de nuances, n'a pas si pas ya Fally pour pas DiCaprio, n'a pas si pas ya Stamitucci, Che Guevara, Mendes, on va sentir à Palais, n'a pas si na Luxembourg, tout, ma grand pays à Luxembourg, qui s'engala yo, n'a pas sentir Julia, Tango Fort. Moi, au Brésil, il y a comme ça, il y a Brésil, Paris, le gros là, Mabor, São Paulo. Il y a Beta, Mopamba, Julia. On est ensemble, quoi. Capitaine. C'est l'île. Bateau, c'est quoi, moi? Bateau, c'est là, belé, mais. La personne va tout cas, bambo, téléphone, mais c'est belé. La personne, petit nanga, Isaïla, Manakat, États-Unis. La personne, beauté. La personne, Niki Jatans. Niki Jatans. La personne, beauté, Nakata, Allemagne. La bosse Amélie Jatans, petit Nangamoro, Somo trop quoi. Voilà. Pour promettre l'émission que tout ça, l'émission. Tout ça, il y a pied levé. Voilà, comprenez qui s'en va là, qui s'en va la manga côté, qui est à pied levé, à Bruxelles. Donc, Togoyo, quand on a des photos, on a le temps, tu vas dans la vision de la réalité. Il y a Angola, il y a Bakota, il y a Bakufa, il y a Basala, en tout cas, il y a Bélé Angola. Voilà, ceux qui sont là, parce que à une expérience à côté Angola, à 14 ans. Ça fait 38 ans en Angola. C'est-à-dire, à un CV où il sera bêté de l'issue de l'eau, vraiment, voilà, donc, les beaux appétés, partager l'émission, et puis beaux, il a payé l'émission pour ça, qui sont là, la banque à côté. D'ici là, portez-vous bien. Tout le bel avis. Bye bye. Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga Jean-Jacques Pagna mobali ya pembe Roger Madiata de Genève Alvaro Kamena Sako Matuvanga na Paris Jenga Molinga Johanna Angolana Mama Suisse ngai Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga le grand maestro Tabota grand frère ya Zigigi moninga ya Zinabo pe ya Sonam eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te botuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atomingako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekomaki sasa na makete mbula
nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Junior qui sent la force tranquille Antocha Korobela Samy Cointreau de Belgique Didier Sanda Anemas grand prêtre mère Anne-Marie Bichilwa loi de l'homme Fanny Kembo Helvétique CH eloko ebimana Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka Maria Kitoko mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka Anaïs Meta atongikako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekomaki sasa na matete mbula nyonso nga nakendaka mama shokola mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Mishingita Kongolo grand prêtre mère prêtre des prêtres Basel Yolito de Belgacom Royal Plaza Julien Koulamambo Switzerland Makambo Finda en direct de Bruxelles Tosali Kokoba se Kokoba eloko nini ebimana Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekomaki sasa na matete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable. Grand merci à tous ceux qui nous ont assistés de loin ou de près. Vraiment, surtout au caméraman Jérôme Tata Mapassa. Et à tous les mélomanes qui nous écoutent. Merci, 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 un grand merci. Sans oublier Moukouboua Pacheli de